Chers téléspectateurs, bonsoir. Naebi que ça fait Mikole Bele bozo mon abisoté. Tout simplement parce que Kisalo ezaki kama makasi. Kisalo ezaki que il fallait qu'il t'a terrain. Para kolakisa bino makamunini oyo tozo bombela bino au jour le jour makamuninge za koleka. Tozo aki dernièrement wa to lekaki ni na ba salon na bino. Tozo na ba makambo ya ba poulet, ba soso. Ba soso na oya mibimba na oya mitakala. Est-ce qu'il faut qu'on lie en bien il faut pas qu'on lie en haut. Bolandaki Yemei André Kimbuta, gouverneur na biso ya ville Kinshasa, ndenge a répondaki bino na ndenge biso toza ba administrer na ye wana ke tosala nini puisque bino moko bomona yi que ba kondi mosusu baba baba ministre ya commerce extérieur baba ministre oyo ya agriculture baba ministre oyo ya santé baba mais bozo banga nini pa na koyebisa population makambo nini ezo oleka association na ya ba malfaiteur na ba payo bazo osala mboko na mboka na biso ba osala eloko moko te bazo ko tekelaka biso ba biloko périmé bozo mona mikolo oyo ba dentifrice bokeba ba dentifrice oyo baza ko teka na 500 francs. Mais dentifrice soit déjà périmé, c'est un danger. Ça dit poison. Je te banais na ba sauce ya poison. Toké na mafuta malui là, il y a poison. To continuer ça ce que comme Colgate. Ezali dentifrice. Oyo bazo kamata na sima banda ko wana toyebi yango. Mingi ngutu na matete. Oyo baza ko sukola ka mikolo nyonso bazo kamata ba tampon. Bati ba tampon que ezali périmé au moins ba komi kaka 2015 par rapport à quoi donc ba autorité na biso bazo sakana ba boma population puis biloko onyo so bolingo lo banini ke ba konzi ba ibi angote biso to komi ba agent ya aner ya ko informer ka bino makambo yo bino nde il faut za na terrain ba mi pandi ba croupion ba biloko akoli eza okotawa nyonso ya kopola. Et pour le peuple congolais, le côté, ba membre gouvernement, bozo osala nini? Ba membre gouvernement o bozo maka makasu pour na pas maintenir bino na ba place wana bozo osala nini? On tue la population. Mafuta to kamataki dernièrement wa, nous avons dénoncé que bazo teka ba mafuta moko ezali impropre à la consommation. Mafuta il faut pas ça nango savon. Et limoi. Na tanga ki même combo. Ya Kimbembe Mazunga. On a actuellement numéro 1 là, on a 3. Ye akamati kaka na masolo ya biso ya Molière Télévision a dénoncé anga lobi conteneur Misato et Bungi. Conteneur Misato ana Bungi wapi. Le monsieur de l'OCC, l'Office congolais de congolais. Hein, nakari de royo to éviter le kama sel singai. Office de boza wapi ba laboratoire moko ya kopola ba laboratoire oza capable kaka omoni za la soso bokamati échantillon ya soso boke ko analyser ango na kati échantillon ya soso bozo kozwa 10 cartons pendant que nous sala échantillon et boke nous sala ango analyse analyse ango ya nini ba matériel lisusu nini bino bino sala ango OCC balongola ikasongo. Ah, bati moto asika. Pendant que ya koloba, mais monsieur, si tu te crois très haut, au-dessus ya près des salles na yo, okyo kitate, tinda même baja na yo ba ya ko yebisa biso ke OCC boza capable ya kosala likambo nini. À part ba laboratoire na bino, boyo osala kaka goutte épaisse. À part goutte épaisse, bino boyo osala le koni. Ba koloba le koni bino za capable ya kosala. Boko osala goutte épaisse et pas ya ba soso. Soso wana peza caché parce que longola makila nyonso goûte pe sango bozo sala ya nini. Voilà un peu introduction toko zongelango toko lembango te malgré ba menace na bino bato ba expatriés ba coréens ba libanais ba indiens o bozo tinanga ba menace na ba SMS na bino et ça c'est sans effet puisque tozo sailande population ba yeba so makambo tozo lo bezali ya lokuta. Ils allaient alarmistes, sans fondement, sans base. Même dans le minute d'Azorovawa,
Mais ba conteneur oyo ezali na grippe aviaire. Ezali wap. Ezo zela kaka awa na Pointe Noire te. Et betaka moi tour et boka matabozo ngisango et pas ya ba congolais. Mais ce n'est pas grave, la vie continue. La vie continue na makambo batupe baza osala misala eza komonana. To il faut y monana. To éviter parce que est-ce que ça puisque ba élection eza koya. To bando mona kamwa ba agitation. To bando mona kamwa ba mouvement et bando salema. Yangwana to yambi lelo mwana mboka. Jikoko Mulumba. Honorable, bonsoir. Bonsoir, Papa Léon. Au Kimibiso, depuis Mikole Bele, nous comprendre yote, parce que tu banda qui le combat au yonga na banda inga na yo. To kotelia wa na babiloko impropre à la consommation. Ngai na bundi na yo. Makamo yaba zododo. Et zongir kutuli susuli. Zododo ezali alcool oyo bazo salango na ba firme lokola. Enfin, musu zo ya na poto. Monsieur les autres, on va sucrier. Il y a un poison, il y a un méthanol. Soré Kamati et Simbi, cerveau. Ezali, irrécupérable, irréversible, donc, Moutoua baby. Mais je l'ai dit, Moulumba, tout le monde qui est au combat, on a Monique, au Kimi Biso. Donc, on a un côté social. Puisque Mingi, Molière Télévision, tu as Mingi politique, tu as Mingi idée côté social. Gérard Moulumba, Likambonini, Olembi, Jango Bando, on ne te voit pas Gérard. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Merci Papa Léon, on a passé dans le sombote, on a passé sur temps dans Bango. Il y a surtout dans Molière TV. La chaîne la plus suivie de la capitale. Il faut tout le la vérité. Et ça pour nous comme Papa Léon, mais Mouto a sali chaîne naé. Il y a moins de pubs. Mazaka pour dénoncer Makambo Ezali. Ma B, ma cambo yozo ma population, il faut que j'étais ma poudre, il faut que j'étais ma fleur rebelle la chaîne Molière. Papa Léon a tikité ma cambo loba yabaso pour na to les ébélés bazoto des ébélés. Tout le monde a arrêté ministériel ba signer à Waker. Sous pour na to le sala maso na Kinshasa, c'est ça maso na Congo té. Mais on continue, ngala mona ki binot na ministre industrie. Bon ça qui va tourner na bande de désert awa. Bon lui consommons congolais. Donc, tu peux que déduire que le baquet, si pour notre na Kinshasa, à na Congo, donc tu consommes en haut. Voilà, tu as la boîte, les banques la boîte na molili. Au mona wapi, na tozong appel na niveau ya OCC. Office, yo ben en de corps, office. Na le bas code d'aller comme na zakama qui kukuma. Congolais, à vous. Voilà. Mais il faut pas ça. Le monde a whisky, monsieur Batek, quand il cité awa. Ba commis islam na Inde. Mais quand on met la na Inde, il faut mettre la bakaka na Libanda. Libanda mboka bas, o bango ba ciblé, mboka na biso ba congolais biso ba con. D'accord. Ba côté kango awa po langue isaka bato. Kuluna e mata. Bitumba e mata. Makamba be e mata. Papa Léon. Oui masango ba to melaka on ezaka po makamba kuluna te. Moi si musu pe akomela lo masanga wala mabe ba excuser nga bande kwazo na biso lelo akena mobali abosani qu'il fallait peut-être à se préserver mon appel montage peu maladie na mibali musu pe la même chose de part et d'autre pour la temps ba to ba yeba ngote sida pesa na kati ya mokili oyo na kati ya mboko oyo mutu alangwe masanga ta musu ko se contrôler te ba excuser nga ba papa bazo na biso ba mama bana miki bazo na biso mutu akei kokutana mwasi to mwasi kokutana mobali abosani qu'il fallait passer le préservatif. On les a conseillé tous pesa. Depuis tant ça raté pour nous pesa batou. Li patoni ni faut pesa pe population na conseil pour nous éviter ba dégâts. Nyo so ezali ba effet ba masanga. O ezali ba dose moko o ezali calculé té. Ti le longa na zo yebisa na ministre Germain Kambinga. Azali ministre ya industrie. Est-ce que arrêtez au basignaka avant ya kota. Est-ce que va mettre en application? On a compris que ça va soupe na tolo bazo sala lelo zo ma jeunesse na biso. Ezo ma batu na biso. Papa Léon, lelo na tieka moi soupe muke, moi mungu muke na monoko batu. Mais to ko zongela makamona ya ko dénoncer avec force pour to aider mboka o, pour to aider même gouvernement. Pour to aider ba konzi ya mboka, pour to aider ba gouverneur, to aider ba pour to aider la population na biso o ezo ko kufa na kozanga koyeba.
yango balobaka kozanga koyeba eza liwa ya ndambo. Donc mbala sima to kozwa pena émission pour aller to salaka to kiti na ba société ko kende ko filmer ko tala ko dénoncer même na Kingabwa lelo batu bazo ko sala ba splendeur société mo to kanga kala na général John Numbi à l'époque ba kanga société wana mais tango ba suspendre général mbala moko na sima e ko fungwama. Mais non papa Léon bazali ko ba population bota na likamun oyo ba étranger bazo sakana biso masanga ba comique only for export. Ah, non, export only for export. Si le Nabango de Congo. Mais non, il faut essayer. Papa Léon, na senyo pardon mingi bazo na biso na yebi ke ba Congolais balinga kolanda masolo la mingi mais mbala sima to kosala émission moko ya mobimba rien que pour ko dénoncer mabe na biso, mabe ko ezole kana mboka na biso. Eza pour ko mboka te, eza pour to sauver Congo. Pour mboka na biso ekende liboso. Mais quand même na kato to za ko ya ndeko Gérard Mulumba. Dango raté occasion, parce qu'on avait prévu quand même un temps assez court. Il n'y avait pas de la réalisation au pays Banamboka, parce que ça, autant qu'il y a Jeremy Kambinga, on a fait un botte la soirée. Azara théorique, les Français, Milaï, mais sur le terrain, les Kambasou, pour la tolo, M. Jeremy Kambinga, tu as invité le soir, au Yadan Koyib Sabiso, et éventuellement le ministre de la Santé, M. Félix Kabang Numbi, Oya Banga Royamba Bisoté. Aya ko yebisa biso nanu d'abord problème ba chinois na ba biloko wana eza ndenge nini pise ba centre wana ezali kaka ezongi kutuli tusu makasi le chien passe et la caravane à bois bo bozo bimisa biso ba continue biso bozo bimisa biso baza ko bimisa bino ba bololé excusez-moi le terme sans manquer du respect mais c'est un constat biloko ba uto kanga sa sikoyo ba fongoli yango lisusu. Mais Gérard Mulumba, likambo ya ba poulet wana kamwa na kotiko. Si papa Léon, au moni ke na landi bino na papa na ndeko Eliezer makamba ba poulet wana bosali musala oyo penza kitoko. Au moni lelo papa Léon, mutu na mutu za tasha musala na ye. Na kozonga muke susu muke la musima makamba na mutu nanga. Eza lokwa tango na denosaka banda kwa muzito. Bato balobaka nango muzito apesa mbongo asala boye. Te je koko a sali musala o etali na compétence o ya yé na cercle o ya yé. Il fallait par exemple que justice c'est ça la continuité nango. Je comprends que la juge est parti té ngala dénoncer qui constitution so pesa congolais so droit ya ko dénoncer et puis ya ko protéger ba intérêt à l'état. Moi j'avais fait ma part et là qui part ya justice et ça là ce qui justice et salité c'est que ngala ko sani et ça quoi bino papa Léon na landi bino awa tongo midi poko yana ndeko les européens zo pesa mbote place azali bozo dénoncer makambo mais bino mosali par na bino mais bon ba OCC musana ngonini ba ministère o ya commerce musana ngonini ba fandika ko lia mbongo ya Congo pamba leo to ko chama ina mono côté to ko ba vérité ba lia mbongo ya Congo au détriment ya peuple congolais alors que mbongo bazoli on les ali mbongo ba contribuable papa Léon lobi na coup de fil ya koko ya mwana o ba violaki na makala soki c'est le moment na 4 ans kufaki alors le ministre a bengi sibino ngala za député bengi na ministre ya genre il faut que si ba enveloppe tant le ministre a kei na seba font l'enveloppe $200 c'est se moquer de cette famille là oui et de la population o bengi pe ba caméra ba ya ko filmer yango wana yo bina $200 asakani na bino papa le mbalasi soki ministre moko to PDG moko to mutu moko to député pe aye ko sala action moko ba pesa ka mbongo wana déballer sans emballage mitakala comment yo mo na 4 ans ba violer famille eza na choc oye yo mama mukolo ndenge na ministre okamati mbongo pesi ba fonga na kati boye $200 papa Léon eza ko si mbongo l'état mbongo pe ayote ya yote ya famille na yote mbongo ya l'état yo kamata okepe ovandi ba yeko filmer yo kamati ba sokola na kati albino na soma y cercueil à $200 ça représente quoi ça c'est se moquer et ya babola bozo se moquer na babola bozo se moquer na presse obido bozo ko bengaka okamati nzete nani elongi ya Washington moko pe bazo fina yo lokola oh vient na mota le kofi oh vient za la tabiso ba gilet wana total comme te so ka beti yo boye ai o fo liboko likasu donc voilà tozo sauter quand même eza mikolo ebele bomoni bisote Gérard Mulumba
Jekoko, leader incontesté na Kingabwa. Pas na reflaté oté. Amoko naza na assista. Na assista batumingi pe ya Kingabwa. Ne leader incontesté na Kingabwa. Obandi ozonga. Obandi osa isusu ba pont boni. Olongwe olobanga Boniface. Olongwe lisusu na MLC ozongi na PPRD puisque ba mouvement onga nazaki na simana o tozo lakisa. Tozo sentir ango lisusu te. Mais ba ibisi biso ke okomi na MLC. Mbongo ezate likamonine puisque ouvrage oyo bandi bazolanda na sima na bili na biso outi ko inaugurer pomo kafumba ya pont. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu avais disparu et on te revoit réapparaître avec Evre Ndengwana. Ce qui m'a fait ça, il a bien. Et ça peut m'habiter, Tokyo Beta Maboko. Bon, tant que je suis ma bête, c'est intentionnel. À vous, Gérard Moulumba, naturellement, ma camarade nous y a parti. On a coévré, na parti nini. Et les Camboyo, ma caméraman n'a pas bazalaki, balandaki yo. Nandenge auto qui inauguré pour moko ya na pas na bino na kinga bon na bien pas na bino. Merci papa Léon nazo répondre au na question tuni so na zongi na PPRD te na zongi na PPRD te. D'abord nazaka na respect mingi ya parti wana. Papa Léon photo zaka na reconnaissance. Lelo ngai même na PPRD na bénéficiaire mbongo boyete mais kinga boy bénéficiaire makadam 2 km 200. So côté na exam pour mana iveko makadam on pour makasi nanga na bundaka na parlement gouverneur André Kimbuta yaki kolela nanga azab gouverneur a PP ya Congo et ba Congo ya ba Kinshasa et ba Congolais nyoso mazali quand même a outil na PPRD ayoka kolela nanga na parlement aya atia biso nini wana le on a regretté ka te ke ba mona neti ke so na ko wanga na PPRD ba musu asala ka ba te c'est une école na outil na école na quelle école musu ça quoi le au lembi maths physique auquel la biochimie, tout le biochimie, auquel la commercial. C'est ce que moi j'ai fait. La démissionné, la PPRD, c'est un grand parti. La kepe na parti, il y a mon nene, il y a Kafumba, il y a Kabambi, il y a opposition, MLC. MLC point, pas MLC bar, L, O bar, Z, Zulu, O bar, L, Bokuta. Boza, L, Bazaïba, L, Loaka, L, Wenge, Paris, Wenge, Nani, Werason, Papa Léon, JB, donc, Papa Léon, MLC et Zamoko. Il ne faut pas tout penser que Motoyo appelle ça bénédiction à MLC Zaka Jean-Pierre Bemba. Mukanda Jean-Pierre Bemba Yaka, Batouba Mona. Tant que confusion, quand tu as la CENI. Ministère intérieur et commune CENI que MLC adresse Nango Zalina triomphal. Igwe Jean-Pierre Bemba partir à CPI. À Komeli, Évariste Bouchab Awa, vice-premier ministre chargé intérieur. À Ebisi Habitin, MLC Zalina Rine du port numéro 6, si je ne me trompe pas. Et heureusement, papa Évariste Bouchab a réagi ça qui rapidement. À Komeli, président, il y a CENI. Abe Malouba, MLC Oyanezaki RR, adresse, il y a sur la MLC Zalina Rine du port. Papa le donc MLC Zami Balete. Parce que mon konze, c'est quand même ce qu'on va parler, pardon. Mon konze MLC Zamoko, et Zami Balete. Et Zali, Jean-Pierre Bemba. Et puis MLC Oya reconnu le nom de Seni. Oya Zali MLC à solo. Et Zali Oya Mama Eve Bazaïba. Pendant à solo, il faut les agrands à siège. Et si Balongo Libino, Bapesibino Kaka, comme moi, salon, mon comme on triplex, c'est pas un beau Vandaka, ou bien ils allaient sur le terrain. Quel représente aujourd'hui la MLC? Chers téléspectateurs, on va un peu déborder puisque c'est important. Merci on beaucoup. A un membre, question Moura Mayele. D'abord, pendant la MLC, il faut nécessairement, il y a problème, il y a siège. Mais allons-y, puisque c'est important. Voilà, c'est très important. MLC est parti opposition. Un parti d'opposition et qu'on s'est retrouvé dans le gouvernement. Ça, c'est de 1. Nous avons tout le temps en classe. Mingi n'a pas de yebi. Parti d'opposition et qu'on s'est retrouvé dans le gouvernement. Batu bakende na gouvernement bango ba mi longwe la ki na parti to za contre bango te bakenda ki ba longwe ba koti na gouvernement okolo bananga su ah on nenge négocier rapidement la fois passée mais bokenda ka concertation. Voilà. Oui, je voulais te poser la question. Bokenda ka concertation. Je pose juste la question. Bon, permettez quand même que MLC et que na concertation. Le leader incontesté, il y a MLC, Jean-Pierre Bemba,
et si ka toyebi ke balandaka pe alandaka biso mais yenda pesa qui fait vers pour na ke MLC ke na concertation boké na concertation babimisi ba ministre mabe eza wapi. Merci na kopesa réponse. Soki mbala sima na ye na ba émission oyo na koyelo vidéo moko na bando yo pour exemple ba archive makasi au monde mutu atangaka lettre ya président Jean-Pierre Bemba ezaka ndeko na ngai Thomas Louaka oaza ministre de l'excellence Thomas Louaka phrase asuka ya lettre signée par Jean-Pierre Bemba à l'époque à l'obit toke na concertation pour na union nationale pour na koluka intérêt ya peuple mais toke pour na partage ya pouvoir te baboyaka aboyaka partage ya pouvoir ndenge bakenda kuna bakenda na ndenge na bango. Papa Léon olobi que toye na émission sociale toko ta politique mingi te to suka na mission na sociale mais nga na pesio quand même ba point moko pour comprendre et puis tant bazali ko loba OK non ba secrétaire général ba komaka mi balé o mama bazaiba na mama na ndeko na ngai Thomas Louaka. Papa Léon loi article 197 ya constitution et lobi boy moto azana kati ya gouvernement akoki jamais ko engager ce parti politique. Donc il y a déjà incompatibilité, il y a fonction. Problème est mais quand même MLC. Parce que MLC, pour aller aux élections, il faut avoir de l'argent. Quand on ne peut pas payer le restaurant, quota malewa. Mais apparemment, MLC, depuis Sherman Azaï sous-souté, vous avez un bon côté. Beaucoup de parti moko ba mpiake na kotanga wa ba Jean Lucien Boussa ba Longwa ba Kabeya ba Longwa et pareil même mon ami Fidèle Babala bureau naie ba comment batumi balé MLC sous na mbongo te mbongo nde na roba itambuki eleki na côté mususu ba Thomas Louaka ba Germain Kambinga ba tuana nde ba gai ko sunda pe ba senga kibino ke boyokana. Sunda, MLC, Boyokana, de façon à ce que vous avez toujours été un parti fort de par les moyens financiers. On ne va pas au restaurant quand on n'a pas d'argent, Potamalewa. Qu'est-ce qu'il en est? Bon, il y a une élection, il y a un piaka. Merci, Papa Léon. On peut se faire réponse pour nous pousser. Tu as aligné na Congo Mobimba. Dans le secteur Nyoso, où est que député provincial Azala. MLC a tiré le candidat. Pendant la Kisabino que MLC est en faillite. Candidat pour déposer candidature dans la CENI, il faut foutre 500 000 francs. C'est aux alentours de 530 $. Donc, ce qui est le MLC a 1000 candidats dans le Congo Mobimba. La machine, la machine, MLC est en faillite. Ça, c'est des histoires à dormir debout. MLC est na faillite ata mokete wande batu bazoloba soki MLC na faillite mais ngaka ligné ba député provinciaux ba candidat député provinciaux té na bandele ko ba candidat pour ani parce que batu mingi bazali wa bazalo ba député té au monde a tché bandero le kola komi ngai honorable Fulani made su kwanga nani. Quand tu n'es pas élu aux honorables té aux ali candidat député. Ça c'est vraiment précision. D'abord nous avons la banderole de Mathieu Belé na Kinshasa. Malgré que Bapekistaki bonjour la campagne na période yo et puis on n'est pas comme candidat, bazo comme honorable. Vous comprenez ça déjà, c'est une infraction. Usurpation de fonctions déjà. C'est une infraction. Il ne faut pas poursuivre déjà la tournée sur la base de l'élection. Ce qu'on gagne, on est honorable. Gérard Mono Manarotika Ote, beaucoup de partis moko boza balubi en piaka. Et mon ami Fidèle Babala, oui ou non, a partagé. C'est faux. Fidèle Babala a un bureau na Yamounene. Maman F Bazaï Bazan a salle na bureau na Yamounene. O ezaki excellence Thomas Louaka. Naba cadre écoute il y a C na partie. Bazan na bureau. On est biloko tala mo photo ba mo to ba pe makambo ya to ba vérité moko boye les so batangi bato bazana banda ko mingi na Kinshasa a déjà oyebi que famille bemba bazana banda donc zo kende mo to rapé moi simplicité on peut les cater hein to mo to ke na famille kaka na ya yemoko ya bemba pasa uta na famille wana baza ba grand commerçant boyebi place mo ngo uta makambo café makambo belé sans conteste voilà donc bazana banda ko lo so ka banda ko na déjà a tchango na disposition partie c'est déjà beaucoup.
place toza na avenue du port to foot la rateza pa na biso ba parti mingi zo foot la awat place toza na avenue du port to foot la rateza parti na biso ouais ça ba polémique voilà ouais ça makamba la polémique c'est toza mon magasin comme ba celui qui veut prêt à porter celui qui veut noyer son chien l'acquise des rages mais MLCP heureusement ils a chanté ils ont open à ragité ils a parti pour nager voilà donc on noyer pays donc quand ils ont un faux débat ba débat moko pona ils ont ngo mutu na makolo Papa Léon, MLC est en super forme. Pour comprendre valeur à MLC na mikolo ezoya, bokomona musala MLC ko sala, o sali auto communication ce qu'on a mis sur bateau bokomona. Na côté là, c'est ce qu'on a dit comment on a bien Célio mais à tout seigneur tout honneur. Alors tout les question on a besoin de nga ozongeli makambo ko tonga yo zaki na pe perdre, mais à tout seigneur tout honneur. Chairman, Bozan, ma nouvelle naïe, comment ça évolue, dossier naïe, et donc déjà on a monté 5 fois depuis la côté na MLC, dans l'AE, dans CPI. Bazana vacances, tous la retour on a mois d'août à Wabako s'est prononcé véridique et kobima. Donc on a que ba surprise et belé kozala. Tobo ina surtout le baloba mingi, CPI au moment où je vous parle, baza bloqué. Na makamba lobaki ba témoignage salami, au moment qui yo ba avocat ba dans tribunal la qui noir sur blanc bloque moi ba témoin au bazaki contre Jean-Pierre Bemba Oya Moreno base sali lettre ba commune à CPI que ba proposer bango ba mbongo na Moreno c'est déjà grave na droit ba les faux corrompt tout zela to ça sur ba commentaire mingi tout zela kaka ba véridique pendant mois d'août to yeba Gérard Moulumba au sali pour moko munene en fin de compte il y a des acteurs qui on a bien ça qui a invité qui Gérard Moulumba zalawa au bien Singapour mais au tumbolingana no tumbolingana moi to balola plus aux cadres quand même il y a MLC je ne peux pas quand même dans un cadre MLC non il fallait ngai na ninga quand même nangai il fallait que na profiter na quand même moi na pas na vu cadre il y a MLC quand même na kamata na poser ba question avant to kota na mozindo ya likambo yo na sengi ke oya na bato balanda biso mingi Gérard Moulumba kabakata ya pongwana peut perdre pression bongo ou bien MLC da pression bongo ou bien bengenga na yebeli yo mais nango na comme l'avocat balobaka di diable te na mbongo na yo moko qu'est-ce qu'il en est puis c'est ça mustana moko munene mais ba sous question eza kolanda yo papa là on peut ça on répondre na lycée c'est pour lingama c'est mingi déjà mon musulman aki ko sala don na église catholique to sango mokonzi to papa wa Roma aki ko sala don na église na kati ya to akena Mecque aki pèlerinage na Mecque ezala kati peperde opesa ngambongo ndenge lelo so peperde pesa ngambongo papa le ba opesa bazana ba cadre bela partie ba pesa bango pe basala baba to mona ba cadre partie MLC ya peperde bazo zo ça qui un enfant chéri du PPRD papa Léon na boité na biso que peperde c'est une grande école na outé une école na ko maloka na outé ki olongo place moko boye té c'est une très grande école mais place na KIP ezapé grande école na longo na majorité na kenanga na opposition pour na ba conviction na nga c'est la démocratie au monde lelo nela longo na kenanga poto so pe démocratie zaki pena makasi otene na zonga na bakangata o kenanga minondo mais na zo mona pena ke ba konzi musu baza bazo prôner pe pour la démocratie na zonga na nga tranquillement na fandi na nga na zo evrer na nga calmement na ko na nga yango na bi na continuer na social na nga PPRDA c'est un grand parti dans un MLC mais pour vous dire mbalamoko na réponse na peso réponse na question na PPRD singa mbongo te pour na zarasu kuna te les arabes rochola bon mais en fait d'accord nazala na moi bisa na nga na sa pas le yo yebi tu connais dans garage na nga j'ai un grand garage où ils appellent yakoyeba na Congo awa naza pe na mwanda ko tonso mola yeko taka pour le ça la projet moi monene ndengona papa Léon il faut se préparer ils ont dit que le ko lamuki na tongo au Bukaté, nous ça va porter moi économie ou économiser. Nous avons un souci pour les agents souci depuis quand la souci pour les alaka. Les équipes pour moi une seule bande ou bien moi sur Batubaye faut baser la mission baleka. Na se préparer tant pendant une année pour na sala. Ni pas jouer ngambo mingi na kotanga na ngambo. Na kazi ba tubazola na nini bilili tuzola sala kati bilili. Je vais la mbongo mingi na kati wana na lingaki papa Léon. Naza natif pa Kingabwa. Naza bato baloni na kati ya Kingabwa. Naza bato teke yo aux vice par hasard aux vice gouverneur au teki terrain à 5 kiwanuka na sans fil na kingabo teki ango le comme ministre au gangeli ba libanais mo ministre provincial au gangeli ba libanais pêche 35 ma desu au yena na kingabo au gompe sa ba saki na desu ba masako ma desu ttt papa Léon soko za na mbongo sala œuvre moko ko tika la libela na mboka
au pesi mutu sako na desu akolia ngo na tongo po to kana ça ezaka lokoma desu na soldat yo sama na soldat ngaza mo na soldat na yebi ya olamba ngo 6 heures na ba 15 bati ko weza ko chola batu o teki terrain ce qui wanuka ya bale terrain bale pour ça vice gouverneur le loco ministre vice aux ministres mo ya provincial o ye na kati ya Kingabwa o pesa te papa na sali loko wana pour lelo na éternalité na ko kendaka na lingi lobby bana na sana bana ngata bazoleka na Kingabwa bazoleka pont oyo papa na bango mkasalaka papa na bango na lige koko de papa na bango est comme José te on est moni pombo ezaka kala wana eza je koko te ezaka bango pont José papa Léon na boyina za la prétentieux omoni ngai na mokili mabe là na sali pont na zongi seka na kom omoni papa wana kala bato ba eskize nga zaka papa moko zaka infirme mais na mbongo na ye papa moko meti abunda chama bibinde mike ti na ni bogomesa à l'époque kala aye atie moi béton pour en etikala omoni ezaka likanisi na ye papa Léon donc comme likanisi papa wana te place akufa azeta so ba mort ba mona kabiso na sali plaisir na papa José c'est un grand notable à Kingabwa akufa kala ça fait 17 ans na sali pont na bité bato belé ba komelinga ba bité honorable ça comme on ngabi non za mutu na cause prétentieux na ko zongi sa pont la poto la musa papa José ta na œuvre moko ya salaka yango na zongi sango pont José etika la pont José omoni yango to komiona pont José Kingabwa c'est Kingabwa contrairement à musu comme bandal c'est Paris te te sortir un peu de l'ordinaire pour Kingabwa c'est Kingabwa voilà c'est Kingabwa c'est Kingabwa réhabilité par l'honorable de Koko Mulumba soso ya mboka jamais akima nde bakomi ndengwana soso ya mboka te oya mboka na biso ya libanda te soso ya rodaka pembe badula te oya molaka pembe na batu moi bikede ko ya lokoti moi lipe ngai wana pour nazaka toujours pembe na population Gérard Mulumba, na zolo bana profiter na koti ko so kangi ngolo na ba point na yende yango na zo na zo poser ba question. Ozali candidat na campagne ezakoya na ba élection ezakoya. Ozali candidat ni provincial, national, présidence de la République, oza candidat ni. Naza candidat à la députation provinciale. Suppléant na ona. Papa Léon, la sequi pour ma si motu na nga obi ba suppléant yo cha suppléant ndeko na on a beta Omo Léon Mulumba sika zali na ina beta on sait mais ekokite o tiki Léon Mulumba quand dit sous petit frère na yo mozadio akamata akoma sous suppléant na boliko comme ça Kingabwa ngo affaire familiale ou bien comment. Merci Papa Léon, merci Papa Léon, c'est pas une question parce que Moutoune est tambola mbango. Merci beaucoup. Au moins d'abord on a précisé le comment on a répondre yo. Coach suppléant ezali constitutionnel. Au coach mobali na yo, au coach mwasi na yo, au coach mwana na yo, au coach kokono na mboka. Ndenge yo moko lingi. Mais tellement que biso na Congo jalousie za makasi comme so coach ndeko na yo et comme problème. Mais pour na ko pesa na mutuna na yo, ko répondre yo. Dans deux suppléants, ndenge zaka toujours recommandé. Premier suppléant dans comme maître Gingoma, c'est un avocat. Azam Moutabandou, si je ne me trompe pas. Deuxième suppléant dans Gazan de Kono là, comme on a Papi Fataki. Bango Sobana Kingabwa. Moulou Bazate, Moulou Bazana Katite. Il y a Liboso, premier suppléant, maître Gingoma, c'est un avocat. Yami Balé, Papi Fataki. Bango Soumbalé Bana Kingabwa. Mana Sankou, hein? Tolongo izusu tozana kasaite. Tozana Sankou. Et puis question na idiot faut pas côté ba mettre ngoma. Gingoma donc ndeko na ngaza na katite. Même si on a checké ça longo infraction tezana ko péché té. Mono ka biso ba congolais ba jalousie tant sous candidat yeboye, on est au makambo za nzela, au kaboli mabesu ne sili, au gros comme ndono ke no atchele ki non c'est constitutionnel. Ba exemple ça on peut ce exemple le papa na biso Kinke Mulumba. Malongo la moi na remplaçante.
Dans le Sénat, je pense que Nani, moi, si il y a Roger Lumala, je pense, mais oui, ils ont un problème ou pas. Ce qui je crois, ça est comme un problème. On peut se conseiller mon candidat, limité tous à 289 candidats. Papa, attends la juin, on a un problème, si on a joué 2 fois. Nous sommes obligés quand on a joué raté. Mais qui n'a pas dit que nous sommes trou. La preuve, quand on a démissionné, on a une année, donc papa cancer à Zonga na Kingabwa, à Tonga Bandako. Papa Léo Yebi. Mais nous avons 2 députés provinciaux à Kingabwa. Batika ko sala aucune démarche, papa Léon. Basa démarche mon côté. Au monde yo, honorable Léon Mekaka, ba bêta un député national, batika presque Olumbu, batie na Kacho. Mais bango bazaka wapi? Papa, na lobaka toujours na batuke, même soko lingaka mbolo côté, ndima tambangu na ye. Donc même si on a un autre côté, on a pas mais bandi matamisa nanga. Pona bagoleka. So bango balekite, bana bango bagoleka. Et ça système mai. Mai attention biko ngala melaka mai té. Mais nakati alipa. Mai ko ta pour ça pâte. Même la brique, pour mettre la brique dans la ndako bachaki mai. Papa le mai ils en ont partout. L'eau c'est la vie. Ah l'eau c'est la vie, on balo bagane ngona. Merci. Papa Léon, tout ça 280. Les gens fait le faire. Bon. Azakuna télé que na ma politique talinga kutu politique tena. Yebiso que na 2 suppléants nanga, maître Gingoma na Papi Fataki. Bana Kingaba batwa. Botami na Kingaba kol na katsa Kingaba. Na provincial. Na provincial. Kitoko Gérard Moulumba, to tala Evre au sala. Et là on les a repoussés comme par hasard au ko la mukato ko ressuscité. Kaka na période yo pendant ko sala Evre Munene. Ato lingakangote lokola au lobby et je te rejoins hein, il faut que on bêta ma beaucoup plus que et là on a servir bana Kingabwa c'est peut-être un cadre électoral mais là on est poussé au la période yo on dit mangote mais et là on est motivé au la période yo au kamata aussi dit ça na sala pona na sala d'abord pour nos candidats nous sommes à Kingabwa 289 na ba au Taliban na ba le ka bien ba kota bien ba bi marape bien. Dans un bolingo, na invité qui peut pas candidat, nous sommes invité qui va candidat presque nous sommes été. Bonne année. Ah mais moi ya kotarat. Moninga sali. Même l'église ba yembaka. Moninga bali c'est là. Moninga sali c'est là. Mais la une invitation par courtoisie. Tout ça à long azwaki invitation. La qui invitation. Mettre tout ça en long azwaki invitation na pese pe kotumbote en passant. Oui, il a beto pese mbote. Na pese bango nyoso na ça ba piba batu awa. Te ngane na taille. Na pese ba invitation ba candidat so me baye na bango te na ko. Et ça linga passe bandeko ya nga bayete. Et ça linga vraiment passion dirait que bon ba likopa na bango za na ngoka muke ba ça likopa mo contre nga mais pas là. So ki le muta linga ça likopa contre Jekoko ça le comme ça likopa contre bana Kingabwa. Pour papa Léon Abundaka bec et ongle pour na Kingabwa. Ça je le dis haut et fort. Tout est comme fausse modestie wana. Je me bats bec et ongle pour na Kingabwa. Tout ça ba tata ba koko ba leka na Kingabwa ba kufa. Mais Makada me côté na Kingabwa parce que j'ai quoi fait ça a demandé à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Merci encore André Kimbuta. Yango. Te exemple na evro à côté le on a vu que na un respect peut perdre. Na ça MSM na ça respect na bango. Pour Kingabwa quand même bénéficier. Après ça, Ezaki, Azali gouverneur à pouvoir. Azali va condamner sur Azali à Outina, la majorité n'est engendraée. Vous comprenez? Donc, papa Léon, ce qu'il est là, n'a pas eu le mingi. Mon comme si vous avez un micro, tout papa Léon, mon comme si vous avez un sali télé, émission, téléphone ouvert. On a la sponsorisant. Au Tiasikoyo, na Kinshasa. Na c'est là qu'il y a 2 semaines, dans Zolanda, Kin Makambo. Na kosenga so baza pré batika super image yango kosala nga bien na moni mutu moko boye na Kimanseke mutu akufi 3-4 jours ah Tekin Makambo coup de chapeau Fabrice coup de chapeau ba ki baluki papa comme ne Mulumba aya sombi cercueil ba mama sko na suka ne botu na toujours ne boye ba musala ona boza ba impression na bino ah papa to sepeli po biso bito je koko na biso na Kimanseke Kufela ngai abeli maliali ya mikolo ebele te akufi
maleli ya mbasu babeti mbasu aza na se soki tobi toloba bato balobaka ke ote boyeboye na Kimbacheke pe na minute tokomi na jekoko na biso na Kimbacheke pe na minute tokomi na jekoko na biso donc problème nete koya d'accord mais avec une propagande tout ça propagande c'est propagande papa est-ce que Jésus ça propagande Jésus Christ de Nazareth ça propagande donc je comme Jésus na si tena comme place en côté asa propagande batu bayebi ke Yesu azali soko fukami na se Yesu opesa lobi nene mo pe na kingabo ezalaka batu bayebi ke lelo eya na moya na butuji ko kwaza na sunga papa Léon ermo na sacrifier akakutu propre famille nanga na yebi ke lelo se poso mo na nga zangi mbonga minerval bazana ba tante na bango basalaka bako futela bango classe na préféré na pesa moi no ya kingabo azangi po tanso azana tante te azana no kwaza na moya ko salisa ete papa Léon bala suka pe photo to beta tout c'était makambo au gouvernement ko saka biso ke ba étude il fallait la gratuite photo beta c'était wana comment gouvernement ko protéger biso ye ko si biso na makaba gratuité ya ba étude papa Léon makambo beleza ya ko lobezali nesi le to ke makambo pont o ba bengi na lingala gbagba to suka kaka wana kitoko bala susu camarade no ko faire lobaka l'amour n'existe pas. Il n'existe que des preuves d'amour. Au port, na sali yango papa Léon. Na motema kofite Antoine. Les gars mo pa. Donc papa Léon to sali pont pendant la motema moko, to kangi pendant ceinture to bité to sala pont na ata mukolo musu na zana ngate bato babona ata pont oyo ezali papa na bango muta sala kango. Est-ce que vous avez autorisation ya hôtel na zo autorisation ya na commune, na zo autorisation. Ah la musu susu. Ka ba candidat ba pesa ba madesu wana. Ba gobele. Ba menasa ba to commune na ndenge moko ezalaka te po pekisanga musala. Ah na suka air moko balobi na bango mais papa. Po ngo pa oto na kati ndako na ete. Vraiment. Eza commune na biso nezo bénéficier ngo. Ba menasa ba na service ya ça. Beaucoup mais c'était ya service ya ça beaucoup mais so s'occuper na makambo wana ba urbanisme bilo mo ndenge wana. Tito benga bato ba OVD ba ya ba sala pena ba pena sala ba étude tout ba pesi encore. Papa Léon, comment moi Namboka Mouzé Laurent Désiré Kabila Baki biso il faut se prendre en charge. Yo ce comme moninga on s'appose à candidat moi à 18h, ou est-ce qu'on peut que ça moninga en salle. Donc le so yo comme gouverneur, muto ça sur comme na Kinshasa zate. Gérard Molomba to ici, na ngo peso quand même occasion puisque au lieu na mémo penza à l'essentiel na mémo quand même makamba politique mais problème na ngezaki il y a social yango tozo mona ngo na ville ya Kinshasa ezo sala matin bino ba konzio bozo kamata ba ONG ya lokuta oyo na sima ba ministre baza ko subventionner yango bozo kamata bozo za ba journalier likambo ba journalier oyo bozo yo kate likambo un journalier mais aza na déficit aza na impayement aza na arriéré salaire na ye il y a 3 mois. Où est la logique? Ce n'est que dans un pays de Congolais, journalier, donc nous allons citer ONG société. Gérard Moulumba, un dernier mot de la fin. Mon angaya souk ezali ke likamusu na reketaka nango makasi ezali papa Léon. Le 21 mars 2013, Jekoko a démissionné na PPRD. A démissionné de l'Assemblée provinciale. Tina Moya Lelo, M. Ntingi, président de l'Assemblée provinciale, c'est quoi au-dessus de la loi, à l'in qu'on valide suppléant Nangati. Pour avoir un bon suppléant Nangaliaka. Il y a un 5 000 Papa Léon, semaine prochaine. Papa Luzolo a un département Oyo, et autres là-bas, ça va détourner un bon à l'État. Quel rapport entre le détournement et la non-validation dans un combat salaire n'a bimaka. Depuis la longue mais je pourrais dire 3 mois il y a salaire. Namawa 1500, 2000. Selon volonté. Donc une institution, un individu. Bala Kinshasa boka pa musu akansa individu za un chiffre. Il y a salaire à Moutou, Ali Akaboy ko valider ba suppléant à Batou. Yango semaine prochaine papa Léon, nazo ya awa. Na la kisabino bandako o ntingi azo tonga. Baluba baloba arpete. Ala kisabino bandako o ntingi azo tonga ba immeuble na mbongo ya Batou o azo lia.
Il y a un suppléant ou la ligne qu'on valide, y compris dans suppléant nanga. Na sepelité na tondité. Honorable Simgi, on a ibani naye, to sur la ramalamu, sans me vanter. Nakolo Bakutu, c'est un ami, mais Nakatia Moussala, amitié, comme Maradiso sauté. Et Gérard Moulumba, répétez les Kamwana, s'il te plaît. Papa, on a lobby Souboui. La démissionné qui le 21 mars 2013. La démissionné n'a parti, n'a pas perdu. Net n'a pas un mandat. Il a pas perdu. Automatiquement, il fallait mandat Nangai Sanini et Koya. Et puis la démissionné, quand j'ai fait ma lettre de démission, la démissionné qui m'a la partie, la lettre pour la commune qui président Singh. Papa Léon Kobanda 2013, dans le mois de mars, il y a des gens qui ont fait des 3-4 mois. Alors que tout ça déjà, c'est autant de vers 25-27 mois depuis la démission. Salaire de autant en AAT, ils ont belé, ils ont au-delà à $7,000. Bon, ça la calcul wana fois nombre de mois. Azoloba, raison des années. C'est une raison valable. Alors, tu as démissionné de l'Assemblée, salaire n'a au Kozouate. D'accord, il a totalement raison. Il y a 2 points. Le premier point, Zanine. D'abord, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'il a raison? Quand la démission, la PC a raison. La PC a raison pour la bonne forme. Il y a le but qui a raison. Ok, tu peux avoir raison. Quand valider le suppléant là, il ne veut pas. Il ne veut même pas entendre parler de ça. Tu peux avoir raison. Il y a le but qui a raison. Que mon wana za suna droit dans côté. Na lingi siko audit mo salama. Bata la ngala zo ki mo komé depuis na longwaki. Mbongo no so po bimakala trésor public. Bazongi sa ngo nyonso na trésor public, gouvernement ezwango et tela ngo ta peinture na ba hôpitaux nyonso ya Congo. Pour ça mbongo ebele au-delà de $250,000. Là je suis clair là-dessus. Yango na sengi na bino papa Léon. Pour permettre la semaine prochaine la image banda kwa tongi ba lingwa la ba kasavu ba gombe ba hotel tongi donc comprendre tout ça tout cas et ça ka teke mutu tel na iba ki gouverneur boyete il y a aussi ba président ba assemblée besoin de tenir ba bongo papa Léon il peut tout dire il se croit le plus malin alors ba kenaza droit bongo té bon on a pas ces raisons pour la bonne forme dans zolo ba même bongo na lingi bongo na et ça la retour de flamme non à l'expéditeur ouais. Et tout, expéditeur. Mais Gérard Moulumba, on a dit quand même, bon, tu as eu un problème déjà avec notre ministre Mouzito, Adolphe Mouzito, Bodenosaka, Likambwana. Ce n'est pas un problème, je n'ai jamais eu de problème avec lui. Rapidement, et Soukani Nini, et alors ça se retrouve un problème à Singi, le président Singi Azola Nangai, peut pas y bisaye, n'a pas pété, n'a pas bengaye. Na balaro yo ya bato azotonga bandako mais yo quand même quand na ba dénonciation ya bandako bazotonga bato mais yo pe kuna kinga ba balobi ozotonga ebele papa Léon omoni Molière eza chaîne yo ya solo ngabo autorisé no bokeni depuis na kota na assemblée na 4 ndako papa Léon yebinga depuis 2002 oya na ndako nanga Gombe na 2002 na ndako tolia na mesa na lia pa na olia pa na ngai eta pa komi komisa te na zaka député en 2002 na zaka la politique ta. Depuis la côté de la politique, j'ai vendu même l'une de mes maisons en 2011 pour la campagne. Ndaka monga fula na teka. Na somba ndako papa Léon. Singa za na combien ndako? Papa Léon, on va précéder semaine prochaine. Oh, il chaîne la vérité. Na lingi ke mbongo papa Léon. Soka biki na za na mbongo wana te. Mbongo wana, azoboya ko valider suppléant na pourquoi? Parce que suppléant na koti, a ko senga rappel. Il y a barrière na ye parce que ça a droit dango. Gérard Moulumba, merci. Soka lobi ke suppléant nanga aza droit mbongo wana te. Mbongo wana ezonga na trésor public. Papa Matata Ponyo, on a un respect na mingi. Baka matambongo wana basa nango tanso mwa nzela mwa ba peinture na ba hôpital ba kiti na hôtel ya gouvernement. Non, ce n'est pas un individu oyaye awa lelo. Aye a commencé à mbongo ya salaire à mutu au bandi kolia azo pe sa raison pour la tiner bato mobile azo pe sa raison que na démissionna wana au bando zoge azo sa mbongo na l'état nous l'avons déjà tosé Gérard Moulumba na sepel mingi ya biso za direct so peut to continuer donc même tina ba minuit
chers téléspectateurs, bon, je ne pense pas que le président de l'Assemblée provinciale, il y a se justifier, peut-être à côté de même Moutunae, mais Likambo, les accusations sont très graves. Monsieur Luzolo Bambi, Oyo, je apprécie confiance. Nanto sentir pensant, il faut qu'on aille sur le terrain, à part plein toi qui est déposé au nom du président de la République, mais à part Likambo, on dirait que c'est fini. Likambo c'est ça. Détournement, ils ont mingi ya bazo créé biloko contre la fraude, contre le détournement. On ne sent rien sur le terrain. Monsieur Luzolo Bambi, on apprécie avec tout le respect, Mbote. On ne sent pas, il y a eu un coup d'éclat, mais le détournement continue. Il y a eu un coup d'éclat, un coup médiatique. Mais nous ne sentons pas bureau à nous penza et bandité. D'ailleurs, on a revendiqué, on a déposé candidature ou bien on a poste qu'on a conseillé nayo puisque Makambo il y a un détournement ils ont continué au vu et au su il y a une autorité nabiso. Chers téléspectateurs, je Koko Mulumba, merci beaucoup à Nayambio et Zambala Soukate. Soukisi pour le alors déjà, Mikande Zali, na comme Luzo na gardé copie na présence de la République. PGR, Makamunyo so oya Makamo ya mbongo zolia na l'Assemblée provinciale. Tout est là. Ça n'engage que toi. Voilà. Il n'y a pas eu d'injure. Hein, on reçoit courtoisement. Pardon, on reçoit avec toute courtoisie, la courtoisie. Moto Elngo ya Koloba, à lobby, tant qu'il n'y a pas d'injure, on ne déborde pas. Je n'ai Problème, pas mais ça n'engage que l'auteur ya Likambo et Moko Asa Koloba. Chers téléspectateurs, les émissions à suivre. Nakansi Makambeza Koya, bon, on a biso régulièrement, tant qu'on va nous le permettre, bien sûr. Na kati na basalon na biso, pe na basalon ya bino. Merci beaucoup et à vous.